Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Si na bato ba olandanga, bato ba lingangai, ba papa na ba maman ya mayele, je sais que vous avez la chaîne oyo. Naza pour ça le vraiment tout solo là. S'il vous plaît, zoa tana yo, landanga tama quelques minutes kaka. Kozape nanti. Kozape te si te plaît tout solo non ma mbajani oyo. Nebi ke mikolo eleki na cheli bino ba audio ba vidéo ba bazo loba, mais ngamo na ngina na loba. Tout solo là non together. To pesa na non mayele. Par rapport à sujet où ils ont les cas, il y a Johnny Fire. Je sais que ça fait mal. S'il vous plaît, pourquoi vous appelez aucun noté, tout solo là, s'il vous plaît. Tout solo la pembe, tout solo la montagne. Tout à la claire. N'ayez que sujet oyo, ils a très touchant. C'est pas seulement Johnny né à se retrouver na ka oyo. Baza ebele, ba papa, ba maman, baza vraiment ebele. Oyo baza na ka oyo, donc on a mis sur Johnny Azanango. Baza vraiment ebele. Alors, il faut qu'on y ait banano, fondement na yo, outa na famille nini. Parce que nga maman na loba, non mais on a haute dimension. Non nga to ça la analyse moko, tout solo la nanu. Maman ba nyoso ba solo, tout tika na fertilité, tout tika na sentiment. Tout solo maman est très important. Na ba vie na biso. Nebi ke bato ba priaka, bato mitu esalaka, ba papo ba maman mayele salaka. Nde ba comprendre maman nga na loba to solo la na mpembe to tikano ba sentiment ba fertilité. Il faut toye banano Johnny aza star na biso munene toyebi auti auta na famille nini. Bandeko fondement place auto outa faut toye baka mutu normalement il faut ayeba place auta. Merci beaucoup non o bolanda nga na pesi bino na mbote ya mingite mbote na bino na lingi bino ya trop c'est la vôtre. Bibiche Mbombo Plasma, maman Bibiche, anti-Bibiche, Ligue des Champions. Donc, Bengangai, Nenge Nyonso Oyo Lingi. Alors, abonne-toi, ceux qui n'ont salité, partage la vidéo et on la biso bien, laisse un petit commentaire, puis ça peut réflexion na yo par rapport à ce sujet Oyo. Nebi que ça fait presque une semaine, en tout cas deuxième semaine, Yangoyo, sujet à Johnny, et ça en actualité parce que Eze Lokomoko est touché Batebele. Mission surtout qui touché par la brine, abomi mobali, abambi mobali kibota, patati patata. En tout cas, tomoni, message, en tout cas, et ça li passe et pas yabatebe, les bandes de couteaux sur la nan. Johnny Fire. Ba Johnny basé belé, hein. Ba la brine basé belé, tout le monde qui s'y a tout la lobby, ba la brine basé belé. Mais il faut que ba Johnny baza et belé. A koufi paix à son âme. To humilier corps na été, to humilier maman na été, pour koufi déjà, mais il faut trouver bas, to condamner la brine. La brine, aza mabe, moi si mabe, oui, la brine a moi si mabe. Mais il faut qu'on y ait bas. Johnny a outa wapi. Background na ye ezanini, donc si manaye, le passé na ye ezanini. A outa na famille nini. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il faut qu'on y ait bas. Ezaka Johnny, teza pe yo, o landanga, nangai mokopi. Au même bilo monsieur la mission na vie, to condamna ka entourage te. Na vie photo yebe, il y a la première maison, la deuxième maison, la troisième maison, la quatrième maison. N'a sûr vous comprendre ngate, n'expliquer bino. La première maison, ezali ndaku na yo, et pas bino place ou uta. Ba combat et yaka partout na vie. Place où tu es allé ba parents na yo, ba benga ngo première maison. Ce qui bo comprendre te bo kende na bo ça va expliquer bino. Nga na zo bisa bino marambo nga na yebi. La deuxième maison c'est le mariage. Ce que bala ozanga kati ndako libala mwasi na yo, soit mobali na yo, na vie ya ki mwasi na mobali quoi. Deuxième maison. Troisième maison, ils ont ba famille élargie comme connaissance, cousin, cousine.
Quatrième maison des arts, entourage, camarades, et copines, copains. Ne yangwana. Il faut se koyeba bitumba jani et uti wapi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le koni komiti na niveau oyo et memaye na liwa. Place nanu jani uta nanda kuna bango, famille na bango. Il faut yeba nanya bonga. Pour ça ma famille mususu mona bango nyonso babonga, ou aza docteur, ou aza infirmier, ou aza avocat, ou kuna ministre. Il faut yeba. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Erjani Faye akendaki poto? Akendaki on nzela nini? Famille na ye bazaki epi. Komona mwana bango ke poto. Lelo to condamné la brine. Azamote mamabe. Excusez-nga. Amemi mobile na liwa bandeko. Nga na websa bino omoni la brine. Azanega victime. La brine ana bitumba na ye. Azana besprit na ye. Ezotungisa ye. Mutu musu batie molimo ya Jezabel. Mutu musu na ville la brine wana batie lokola yo ozaka kindumba wando ko fela mibali obando changer ka mibali. Mutu na mutu azana elongo na ye elandelaka na vie. Azana bitumba ba koma na ye ya famille na ye o elandelaka. Eza mutu musu bakopesa oza kitoko no balaka te. Mutu musu oza na mbongo no oza malade oza maladif. Mutu mususu yo ndongo oza wana obandaka ko changer mibali okotikalaka ko fana ndako libala te. Il y a de mauvais sorts. Si comme mauvais sort, il y a Jani Zara Nini. Pour te relever, ceux qui a confié à mon centre, non. Il avait de choses. Azaki na background na ye na base o ye place a uta. Era kenda poto. Nanya la kele mabe. Na landa bandeko non solo la. Non solo la pembe, s'il vous plaît. Tout solo la. Na landa Mao. Est-ce que vous comprenez, gars? Mao aloba. Jour oba okabwana na Jani. Aloba bota na ma vidéo na ma YouTube eza. Abi jour oba okabwana. Jani abaluki na sima tali. Abi mama to monana na ke luka vi. Mao alobi. Ok ko luka vi. Est-ce que ngai to monana ngana yo? Biso 4. Parce que wana Jani Mao azaki na bana mibale. Babota na Jani bana mibale. Moko nda kufa. Wana ya muke wana avant kufa. Oya Jani a voyagé. Mao atunai. Est-ce que to monana? Naza sûr que non, tout le monde a sous-souté. Wana Mao alobi na Jani. Jani alobi ozaka boy poani. Yo ozaka boy poani ozaka maloba mabelo wana ndoki poani. Tout le monde ana. Jani aki. Parole prononcée. Est-ce que maloba o Mao alobaka? Est-ce que bobi ke munoko na biso o eko bomisa biso? Au moins munoko okoza oloba liloba moko 20 ans passé mais au subir conséquences lelo. Lelo o futa mamoloba. Parce que mon noko o yangwe bomisa o balba lolemo. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Eza mutu muso loba omoni ngane na zabwe ngana obala sikote nga pona bali fona ngoma na mbongo nga obala moni la ngana vite nga so mobala découcher mobali a bimina mwasi mususu nde na zambe na bomi libala bandeko kando lobi wane kokoma ekoleka des années okoyeba pete jour moko soko conscience eko yela oko raisonner na lobaka liloba wane yango maloba oto lobaka il faut to sani to faire attention yango babina munoko na biso to prononcer ka maloba malamu ba vie mususu bato mususu bazo mene biso nyonso au-delà de tout nous sommes des bantous. Il y a d'autres vies des paroles prononcées ba famille baloba yo oko bonga te aloba ngondeni kana maloba te tellement ana niveau spiritualité il y a sorcellerie élevée alobi makambo kokisami sikondi bato baloba ke balakela mabe na famille ezarani eza maloba na zongi sibi na likambo mawa aloba to meka mpe ko analyser parce que nga na ozo ka fait moko muke na meka mpe ko réfléchir mambo nabi makambo o mawa aloba dès le jour ba se séparaki naza sûreté ke to komonana aloba ki on par sentiment aloba ki on peut-être ayeba eloko aloba te effectivement maloba mao ekokisami ke ba mona te mwana obazakini wana kufa atikala andia comme jeune garçon mobali kitoko na mona ka écoute toujours wana na interview ba leke chuba osala mwana kitoko boti ko mona na te to mona mao aleka pour nous dire que nani Jania Shokai
totala soki ya kobonga kende bonga esalaka pasi biso basi mobembo décevoir esalaka pasi oloba nde maloba ekozwa ye bomata okita ekozwa ye parce que yenda asali yo mabe yo oza victime surtout so oza mutu moko oza maloba ya yo erataka te elobaka ekozwa ye est ce que bozoyebake lelo oyo Jani na ndenge akotasa mabele wana maloba mao ekontribue mpe na liwa na ye na échec ya Jani bozoyeba ezaka maloba mao te na famille na bango baloba nini baloba nini toyebi te qu'est-ce qui s'est passé vie na ye passé nani alobela ye mabe nani alakela ye mabe siko moni biloko nyonso wana esankese ememi ye na poto yango mona moto mosusu ana poto me alotaka Congo nazongi Congo eza bato mosusu bazaka poto bazongaka mpona réclamation esprit na ye ezali na Congo bino nono olota teke yo ozalaka na poto me olotaka na Congo epa na biso olotaka oza na Congo bopwani ye soki olotaka bongo yebake esprit na yo eza na Congo combien de personnes toyebi azalaka na poto ake Congo azongi te atikali combien de personnes batikala bibembe na Congo bakundi epe na Congo mais azala na poto combien de personnes azaki na poto azongi Congo azaki sérieux na poto mais azongi Congo akomi kolinga basi akomi kolinga mibali osutuka bo libali bébé eza nini réclamation bino bato boza na poto boza na mboka mopaya na okoma likambo ya Jani na opesa ka exemple ya mike wana mboka mopaya tu as besoin de rentrer au Congo prenez le temps voyage yo c'est okende te voyage mosusu bazo benda yo na famille est-ce que boyebaka il y a de ces gens oyo biso to lala mais ba on balala te butu nyonso azaka mwana wana tokotala yeso ka kobonga tokobonga abonga na ye après 20 ans bakatelaka bato pe ba ye tokotala après 10 ans tokotala soka ozasu ndinga azali total après 15 ans ozoyeba tolali no lamuki ozo ronfler ozo mata ozo kita poto kitoko poto elengi ozoli ozo kita mais oyebi te batia déjà batia déjà la calendrier babi omoni ye tozela kaka le 20 avril 2027 nde pasi ne kobanda yo oyeba te cercle dans ba calendrier soki kameko kita Congo boy après 2 semaines abandi malade bato bele combien batira na Congo na malade azui malade na Congo ba misu bazoko tu chance azongi na kozonga poto donc biso bato na mboka libanda au-delà de tout makambo boy il faut enseigner à biso Jani lelo azali susute liwa na ye il faut interpeller biso bato tikali nga pona ngai liwa Jani oyo tout ce qui se passe pour nga na ko 50 émissions parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Jani akepoto toyoka basango o abimaka na femme mariée o abimaka en tout cas toyoka ka ba mambo bima ebele abimaka na femme mariée yango mobali na lakela ka mabe boye na boye e ko sala ke akutana la brune pe azana o background la brune na uta wapi abimana nani yango sala akoma eloko oyo akomi lelo ngana bino toyebite vie ya mutu ezaka ye monde mutu akoyeba ngona nzambe parce que biso tokomona ka mutu mwasa Jani mais boyebite avant kuta na Jani vie na ye passé zaka nini etali ke Jani aza bitumba abi pour toi cheve Jani to zoyer il faut tout dire moi c'est le rôle la brine pour ce qui Jani faille azalaka na mwasi oya sambelaka mwasi mwasi mo ya cleve ileke mwasi pe ki cleve ileka makasi te mwasi zala mwasi sukaka na ba standing soko moni mwasi aza cleve trop clair aza ka boy yeba mwasi wana aza utiliser mwasi ozo place mobali te mwasi place mibali bazali mwasi okoloba te normalement obiso toyebi obiso ba prena biso quand tu es devant les hommes mwana mwasi de faux zala na charisme. En plus, moi, si tu ne peux pas parler devant les hommes, okoloba no mezana maîtrise. Soko moni moi ça comité na niveau ko mone la mobali. Yeba moi si wana aza soutenir quelque part. À clarté.
Donc, pour bazwa Jani, il fallait pas utiliser comme moi si le quoi la brine. Amoni ça est boy. Biso to mona ka ke non. Te la brine ça m'a te ba préparer qui ont déjà dans le monde du ténèbre. Jani poto zo il faut azwa ka moi ko moni se monter ma passe. Bazui muluma kindumba ba tie pas moi si. Na o azala ki nango esangani. Il faut peto yeba. Et loko nini sali ke la brine abima libanda. Komona na début bazaki na bango bien. Hein? Pour ceux qui ba comité na niveau ko bota bana misato. C'est que bazaki bien. To ba teka Jani azaki moi si mabe. Et mobile mabe. To la brine. To ko ba teka azaki moi si mabe. Je ne pense pas. Azaki pe na bien na ye. O ja esai ke no ba komana bana misato. Pour mission sotoko baka mukanda. Mais quand même ils ont passé de bons moments avec la brine. Pour ceux qui bafandi ba tabana misato, ce n'est pas seulement cas pour la mukanda. Pour ce mukanda, combien de basi belé ou ba na potoana? Il y a Jani palinga kende na ye. Basi pe ya vrai kitoko ya mbongo bazape. Ba o ba leki la brine na kitoko na mbongo baza. Pourquoi Jani akende ke pa na bangote? Pourquoi anoka kamaka na la brine? Toujours kana hypothèse wana ke la brine soka zaka mwasi mabe. Pourquoi azaeka na la brine? Alinga pe akende na ye. Naza sûreté que notre dépôt akenda pour des zaka mwasi oyo alinga na vie la brine non? Abima pe na basi belé, alinga pe basi belé. Tellement mwasi wana azaka missionnaire na vie ya Jani que mwasi onde ako achevé azali ka wana. Soki ka ya Jani nga kenda so décision kende boy. Wa ba tel babi yo ke wa yo fanda awa. Fanda kana la boy bazui bolingo ya kindoki ba tie na motema mama bana nga na fanda kaka to boko la bana lelo ya Jani azate hein. Batu ebele bakota na se ya mabele pona bolingo déjà to boti to boko la ka bana to boko la ka bana omona yo kufi bana batikali ya lelo Jani abanda kufanda c'est pour ses enfants pour alinga ki bana mingi a supporter eloko oyo a supporter oyo nyonso a supporter c'était pour ses enfants quelque part on peut dire mukanda mais au-delà de tout c'était pour ses enfants akina bolingo bana ne atalika papa muswa boko la bana ngai na fanda kaka na supporter ka et ça peut le côté lelo asa li soute hein tellement mission au monde moto muso ba utiliser ka inconsciemment yo moni boy njoka de monde du ténèbre ba tindelo mobile moka kindoki achevé yo tellement ba luko na ba façon muso ba ozote ba biki non on ndinga za boy alinga masanga mingi to kozo na nzela masanga ba commission sola o melo o meli l'exidose ale o akufa kinini o overdose ezala bongo tellement muto muso ba comprendre que alinga kabasi makasi te ye photo zo na nzela basi batindelo basi ba otindelo pe mwasi ya ba qualité na yo batalika alinga basi ya bassin alinga basi ya mwindo batindelo mwasi ya mwindo yo talika benza me merci parce que tindelinga posa motema nanga mais or que missionnaire basi nyonso na vie to mibali nyonso na vie bayaka na vie na biso na bolingo solo te eza na mutu mususu akoya na vie na yo avec bit mutu mususu akoya na vie na yo pour détruire yo mutu nyonso akoya na vie na yo c'est pas mutu nyonso aza mutu oyo okoyamba ye bonnement comme ça non eza na mutu mususu obolingo mususu talika bokoza pe bobota bana bobalana mais mobalana ya na mission nga na yeba eza na mutu mobe na Congo kawana azaka na mbongo diamantaire abala mwasi basenga sacrifice abala mwasi donc ye kisi nezalaka soki alingi mwasi après 5 ans il faut kufela ka basi après 5 ans il faut kufela basi ko soki kaka kufeli mwasi ba amati akomata mbongo ko se multiplier fois 2 tout fois 3 mais era bali mwasi akode ye pona mwasi asombela abasi on pe o akufelaka asombela ba on pe ka bandako
asombi ndaku, asombi lopa mituka, asombi donc on sentit moi si vie. Mais ce que vient on a déterminé pendant 5 ans. Après quelques années, bah tu vas comment comprendre déjà idéologie naïe. Siko basi ba comment na bango ko banga, surtout moi si so akili so ki a fait la basi après 5 ans. Moi ça bendi nzoto. Akoma neka na ba copine, donc atika ce que via ko bala, akoma ce ko bimaka na ba copine boy. Soko yeba ce que lo wa boye, ce qui comprendre te oyebi yango te. Yo mona ka mobali hein. Akoyepe borobota pe bala pour 5 ans borobota déjà bana mi balé mi satu 4 borobota déjà bana. Siko ya bo soko oyebi te. Omonika mobali kitoko, omonika mwasi kitoko yo wana okei. Mais oyebi te mobali wana sacrifié yo. Nga na yebi kali solo moko oyo na obetela bino ya Jani esalinga pasi lelo souci na ye ezaki akende Congo abeta stade des martyrs kanda nosa on ndenga comédie asaki pe na souci ke amona pe famille amona bana na ye souci ne sa kibongo mais lelo oyo mais lelo oyo souci na ye akena ona sa motema toyoki abande komela bimela mela oazo mela ndembi o azo mela soki nini donc biloko o abande komela wana ando mela onka po amibikisa toka ke no ba pesi 2 ans ba pesi 2 années ya ko vivre mais na 2 ans komi atate pona nini accumula ki makambo ebele makambo janyo ce sont des choses spirituelles c'était déjà planifié ezaki déjà bando omeka makambo biso nde tosala ba projet bando occupé basala bongo biso to ba bantu to mindele te na ba famille to uti mutu na mutu yebi famille na ye yo ma mususu to sala ma pour plaire aux gens te non ngane na zaboy bitumba nanga eza yo mutu olanda ngate na yebi famille nanga na bi place na uti na yebi ke na famille na biso eza boye na boye na boye yango na osamba kambo pona sepelisa batu te na osamba kambo na loyenge te ma mususu sala ma déjà na butu yo monara muto akoya kofi non et ça qui déjà planifié déjà 6 mois passé na butu kuna déjà kufa ki ne baozelaka et c'est concrétisé yango au-delà de tout moi je dis toujours à mes abonnés toko sala nyos toko sala au-delà de tout to tchanzambe liboso on doit prier to yé ba place to uta maman papa yo yo zolala est-ce qu'il y a des gens au bon gêné pour yo okufa nga maman bona linga muto se révolter nga na sa ba émission na ngai o na sa ngo poser na linga na loba na solo na bino nous sommes des gens na mokilo il faut to sepela na mokilo to sepela to lia to bala to bota to sepela mais au-delà de tout il faut to yeba nzamba za liko na nyonso to yeba place o to uta nga na oyebi na famille na bino babongaka te mais yo so zwi bomengo oyo nzamba peso mwa muki exposant na ba réseaux sociaux yo wana komi ngai na bonga bota ndaku na ngai bota la nini na ngai bota la boye na boye yo yebi na famille na bino bazaka ba pauvre boza famille ya pasi ozwi oyo yo ozo exposer bandoki o ba famille na bino balingela ko bulu wana babundisa ko balinga te bakolinga te yo po moni ke no ye azozo publier bomengo na ye ngape funa sala po o azo sala ngape na mutu na mutu wana ndenge na ye yo nga na réseaux sociaux na ya komi lakisa te ngaku na zate na kozwa ka plante na nga o non ça ngo 60 émissions eza yanga o ekubi eza yanga na ko yete pona lakisa bino na ko lakisa bino nini po naza na nini nga na okasa wana ane loko mena na ngote eza bato mususu ana mbongo kolega musu oyo zo lakisa wana muto azaka na mbongo amila kisaka te ba mito mona ja Bill Gates sali po à la Versace à la tiba gifa makasi aleki na télévision Bill Gates to mona na ba Chanel minene ba or achena maboko ndemisi to mona te bato baza bato mbongo bo baza cultivé au moins na chaînette muke à cause appelle la chaînette te à cause appelle la télé walito ite
Akola te pelati, akola tata montre kaka moke. Akomi la kisate. Akoya te na ba bien nature na ba réseaux sociaux. O monete. Mais biso ka ba bola. Ndoko mona biso zui. Yo wana o me la kisate yo ndo zana me loko moko te. Nga objectif nanga ezaka yango wana te. Moi c'est pour vous informer, vous divertir, vous motiver. Nga musaka nanga yango wana. Yango wana na koya na réseaux sociaux. Alors, na makambo yo ya Jani na komo ke presque na suka, bo condamner la brune à 100% te. Quelque part, la brune wana obozo traité, moi si ndumba, moi si mabe, alambela Jani fufu aller. Aboteli bana. C'est pas que na côté la brune, non. Il y a Jani azaki pena mabe na ye. Lelo yo, soki andimai kozala na Jani, Jani azonga ki na ndako po azaki na posa ya à garder toujours bana na ye. Pour peut-être remarquer que la brune malgré pardon, le maramna zo sala, aza posé te, il faut tika bana na classe, il faut boyer, atali kabité pour na bana na ye na zonga, na tika bana classe, na sunga bana ngai, na s'occuper na bana nga, peut-être ça qui bon, mais au-delà de tout, et le connaissait que non, la brune abimali banda. Peut-être papa mona ke mobali pesa ki posé te, azaki peut-être na basi musu libanda, na bitumba ya famille et sangani. Surtout bito longola la brine. Pourquoi kaka saison oza mukanda na potote? C'est qui déjà makambila kel mabe utaki da musika. Aso paye ka ba poka seti. La brine à laquelle mabe. Na kisa mao à laquelle mabe. Peut-être pe na famille na bango. Moi noko mo baza na mboka. Eh Jenny, atite la ramonte banda kenda yeto tala yeso ka kubonga. Esaka la brine te. Ezaka la brune te. Est-ce que boye ba bitumba ya mwasi ekoki ko affecter mobali? Elo kona boye bango te. Il faut boye bango. Yo na yebisa babone nanga bolandaka bostra. Bolandaka ba enseignement wana bo fongola mémoire. Parce que kuna ba o senti bazo fongola mutu mémoire. Au mona mutu mususu. Mwasi aza mwasi mabe. Mwasi aza impoli. Mwasi aza ndumba te. Ekoza bitumba ya mwasi ya yo mobali. Tellement yo bakana yo ko bala na vite. Yo ko mona sengo te. Ba otindoloka bazu ba posséder mwasi. Ezana basi mususu omona ke azaki ne bien a changer mbala moko. Ezani bitumba yo mobali. Tellement kindoka famille na bino elingi yo te. Ofanda kana mwasi te. Mwasi ba comme impoli. Yo pe mobile au table, si moi c'est un polinga, na fana pas là-bas. Même ça biloko ke libanda. Mobali mususu pe akoza mobali malamu. Tellement yo mwasi baloba na ke ofana libala te. Baloba na yo ke okosepa na libala te. Pas comme ça mobali ndumba te. Mobali akomi bibota bota, mobali akomi alala kana ndaku te, mobali akomi kwiti, otala jamais na kofana mobali aboy. Oboti, o découcher, never. Na boye libala to kabwani okabwani okelele pa mwasi musunga na tika li jamais ko simbe pa na ngate tika na boko la bana na liambo wa bana mobala ki otika le femme seule nozo e bato ko condamner mobala ya bato mais zo e bateza ki mobala teza ki yo. Pour finir, j'espère que na lobby est belé mais pour nanga na lobby muki parce que maman lobby zana no belé. Pour finir, maman moko boye abandé ko se plaindre papa zalaka bien. Après quelques temps, après quelques années de mariage, maman a remarqué, papa comment mouta quit, papa azo salana ba pipi na bilamba. Soka langue ako c'est soulagé na bilamba. Papa changé, quiti masanga basi ba gender. Maman a commis a que n'est pas famille mabe, a que n'est pas ba camarade mabe, nyo soka pour appeler ça rapport. Maman tellement personne ne l'a mais na profondeur vraiment te a qui expliquer ba sala nzambe na ministère hein ba sala nzambe ba bise maman kota dans nos prières mon ben nazarande oh ça l'a bien mais na monika subitement va changer. OK a changé c'est qu'il y a quelque chose à changer beaucoup yeba prière maman a ekolota ni maman a ekolota azana mulangi ya masanga na de whisky
asimi moko a ye mo azoya na ngobe apesi mobali zwa mela mobali go asali clairon whisky jo mususu koko donc azobisa yende muto motivé mela zwa masanga mama ye mo aloti asutuka boye na ndoto akebisi basali la nzambe bese mama siko yebisa ngai yo moko na butu opesa mobali no masanga zomela mobali azaki bien yo moko opesa mobali masanga siko condamner mobali akoti ba prière lisusu akoti après quelque temps nie mobali ailinga kata koyoka ta solo masanga te ni cigarette mobali a changer azonga ndenge azalaka siko bolingo yebisa ngeza nini donc exemple on a pesi bino ete ya bino babone nanga surtout bino bolanda nga tina suka makambo nazoba c'est très capital, c'est très important. Soko zana mobali to na mwasi au moins que mwasi a changé to mobali a changé koela ko divorcer te koela ko za décision te et surtout bana nzambe et surtout yo muto sambelaka oyebi lilo ba nzambe Satan alinga divorce makasi mais nzambe en fait oui alinga divorce alinga te amona bat ba together ba fans na bolingo. Prenez le temps de connaître la personne avec laquelle au passé Nevino Mobimba. Le mariage, c'est pour toute la vie. Quand on s'aime, tu penses à que un jour tu kabwana. Et ça, dans mon morote, alinga mon na vie, toi bala mon na vie, pour bo kabwana un jour. Un bozo balana, et ça que bo passer temps, et puis la bino together. Et pas ma parent n'habite au fan d'arabe 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 20 ans. Donc comme ça va 30 ans. Au long non pas 30 ans que tu es belé. Mais partie à vie et belé mon toi passer en dans les mariages. Et ce qu'on passe on a mon toi mabé au souffrir na vie. Vie ne quoi misérable. Quand à la kaka 20 ans de mariage, 30 ans, 50 ans de mariage, au passant on a mon toi mabé. On ça épité na vie non? Yango mona bato mosu bakokate à divorcer. Yango bato no babalité, prenez le temps. Bato pe bazana libalo zana moto, zoata ko garder moto zana eza moi c'est za mobile, garder moto zana e. Ce qui va permettre que ozana e, cela veut dire que bunda. Soko moni moi c'est za mabe bunda pona moi sina wana. Ko divorcer te? Soko moni mobile za mabe bunda a ko changer et loko pour moto changer c'est la prière c'est Dieu. Et là on a la robe c'est bino yangwana. Merci. Maman le baiser belé, mais le temps me fait défaut. Je vous aime bien. Ceux qui aiment mes vidéos, au partager, Tinde la paix moutoumoussou et vous allez bien. On m'appelle Maman Bibiche, Anti-Bibiche, Momo Plasma Ligue des Champions. Nelinga Bino Makasi, aimez la vidéo, partagez et commentez. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.